Honorable Papi Mantezolo, président ya Nouvelle Dynamique Congo NDK na mopoussé à Salaki, rentrée politique na ye na mboka Mbanzangungu kuna la province ya Congo centrale, mingi penza na salle paroissiale Saint-Alphonse et Paiwapi NDK a organisé ki milulu monene pour na redynamiser ba activité ya parti pour na baité. Honorable Mantezolo, ya soit Papi PCRV. Jamais de rentrée politique et seulement yaboye depuis Congo central et Zala Congo central. Koko di Koko, événement, ya mini congrès, ya parti politique Nouvelle Dynamique Congo. NDK na mokuse ya mwana mboka Papi Montezolo, surnommé le Ngunza rassembleur Baki Selaye, le Oasis de paix. Salle Saint-Alphonse, awa na Mbanzangungu, ezala ki na système ya nyata moninga senga pardon, po esika ya kocha lokolo ezala kite. Mini congrès oyo, ezala ki na objectif ya ko redynamiser parti tellement ngui peko adopté ba résolution ya ba assise ya mwanda NDK lokola moko ya ba parti ya union sacrée ba loba ki il faut ba pesa mobange na poana mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ba effort diplomatique aza kosala pona kozongisa kimia na ekolo boyeye moko le Ngunza rassembleur Oasis de paix Papi Mantezolo baza déterminé ya kotambola na vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge kaka balobaka ton pied bon pied kasi pona kosukisa ba rumeur ya ndenge na ndenge autour ya kombo na ye na ba réseaux sociaux président honoraire ya assemblée provinciale ya Congo central Papi Mantezolo a solo liboy responsabilité bapesinai ezali ya ko faire adopter ma résolution que pour ça la clôture liboso la komana étape wana na bomeka komettre la bino masolo parce que mingi bino koyoka ki masolo wana na ba radio na ba télévision na ba réseaux sociaux sikawa kolo masolo azaba hommage et par Mouzamboka, Félix Antoine Tshisekedi, parce que dans mon cas, vous voyez, les lots de la Kimia ont permettre de discuter mana et combat ya Banzango. Et vous dites à Kanamaka l'été octobre. À Kangié et la bébé n'a pour la vie dans son pays, la ville du solo l'été octobre, parce que Mukolo Oba Voda qui pour Naina l'Oba présent assemblée et ça l'a qui l'été octobre. Est-ce que ça coïncidence? Donc, ils ont dit Nailoko et Zogomba. Bokanisi alalaki Lumvunu yeyo moto ya mayele ya Congo central le bulldozer politique Papi Montezolo atie lokolo na frein vitesse ya TGV veut dire okwei batiki yo kasi pona kosukisa le Oasis de paix Papi Montezolo akebisi badongolo miso oyo balingaka province ya Congo central ekende liboso te. Honorable Mantezolo ya soit Papi PCRV.